que la cause en Paris pour la délivrance et bateau en privé. Oyo batanga mite to pesa bango itoi pe to pesa bango. Na papa na pesi bino mbote na kombo na Mbote de partout bozali kolanda biso na kati ya chaîne na bino Ediba TV mwana Congo. Chaîne oyo eyelaka bino masolo kitoko, masolo édifiant oyo ekambami na humble serviteur papa Edi Diba likambo na moto te. Naye kopesa bino bambote ebele na lomingo ya lelo. Émission na biso ya mokolo lelo kombo nango tosolola yango. Tolobaka na bino tosolola yango na kati ya ba commenteur, tosolola yango na kati ya ba ko aimé pe kolakisa bayimboka bayeba ndenge nini tozali kotambusa makambo nyonso awa ose. Naye kopesa père spirituel na ngai na kombo ya papa Moïse Makoba, longue vie na yo na libota na yo mobimba. Lomingo la mopé omboka yo Nzambe alola abatela pe amona yo. Bayimboka lisolo ya lelo nde na bana bino chaque fois betaka moi petit résumé. Ezali pour ko édifier peuple de Dieu, ko lamusa bato oyo bazaka mingi ba distrait na makambo ebele elekaka na mokili ya tata Nzambe. Lisolo ya lelo ndeko mwasi nde abengi biso na ba problème oyo esili kokomela ye. Ba problème ekomeli ndeko mwasi ezali dia nini. Ndeko mwasi abotaka bana ye mibale ya basi. Bana bakokisi ba âge d'adulte. Quand on dit les adultes, les adultes autour ba proverbe qui maté, mais les adultes oyo les enfants sont maintenant devenus ba bikolo. Mwana ya liboso akoma il a 22 ans. Petite sœur née à 18 ans. Mais la maman restait avec ma frère Naï. Parce que maman va botier, moi c'est bien mon corps. Na balé qui n'a mis ça tu as bibali. Déjà maman n'a jamais dans les 50 ans, ma petite frère Naï, ma déjà ba bingambé à bibali. Alors oyo azalaki près na sima ya maman. Yende asali masolo oyo nyoso to kobeta na mokolo. Yalelo. Na lomingo ya lelo autour le 5 octobre 2021. Année comme le année comme kokende na suka mpona kosilisa makambo nyonso mpe tokota année ya sika. Bayimboka likambo oyo esali biso pasi pe mawa. Kotala ke mama aza ko faire vivre maman aza ko kobokola bandeko na ye na ndenga tikana na responsabilité ya kokolisa bango, mais après wana komona leki na ye moko oyo azali na simane oyo atikali libele abima na mwana na ye epi ya suka oyo ya 18 ans po ya boti bana be mibale. Mobali aza te akenda, il est resté seul avec ses enfants. Abundi mpona kokolisa bana wana vi ya mboka na biso kotangisa bango kelasi, mais après petit frère asala ye bigoyigoyi, asala ye bojoba, asala ye makambo ya mabe mpona kopesa vi na ye mpasi. Tokodécouvrir yango lelo nde nalobaka na bino napesaka mpe bapetit briefing na kati ya misolo ya lelo. Bayimboka bolimbisa mwa moke so bokoyoka na kosala émission ba telefone ekolela ezali ke bato baobenga par-ci par-là mpona kobema ba information, mpona kobema bamasolo na bango yo ozali kozela nini. Alors naye kopesa lisusu joyeux anniversaire na mokolo ya lelo na leki na biso Fiston Kabwena, leki na biso moko ya motema
na kombo ya Tatou Français. Tatou Français, wana ezali pour les intimes. Fiston Kabwina, enjoy your day. Na lombango tozwa nano spot publicitaire oyo ebongo tozonga na kati ya lisolo ya biso ya mokolo. Dans le Seigneur, nazali chez la Mwanda Fondation, na eli sous liboso na bino pona osenga bino merci na bao bao soutenir orphelinat chez la Mwanda. Nzambe alola apambola bino tozomona ba effort na bino tozomona bolingo boza nango à travers Fondation chez la Mwanda. Nzambe apambola bino na eli sous liboso na bino pona kosenga bien-aimé bokanisa bana na bilamba, bokanisa bana na kolia, bokanisa bana na minerval, bokanisa bana na ba soins médicaux. Nzambe ya kozanga te kopambola bien-aimé ozana posa ya kosunga ozoluka place ya kotia mbongo na yo bien-aimé tala place ya malamu yango ya kotia mbongo na yo na Fondation chez la Mwanda. Nzambe akozongisa bebila kopambola bakoko na yo akopambola pe bana na yo na pamboli bino na kombo na Yesu. Alors il y a pas comme des gens comme on fait ça dans le sala il y a pas na bango ba betaye a bien même pas bien na ndaki na lina au sala et on za balobi et ça mon na dans le sala de là na zo bénéficier ba grâce de Dieu de là na on mutu kana mo ta na mutu ya mboka famille papa na ngate ya mama na ngate ya kobani na ngate ya nzamba sala na ngate consolation ya De retour na kata chaîne na biso Ediba TV mwana mboka Kongo ekamami na humble serviteur papa Ediba. Toye kobeta lisusu lisolo oyo napesi bino petit résumé ke ndeko mwasi abengi abota bana ne mibale ya basi mpe avandaka na bafrère na ye misato ya mibale. Awa tozodécouvrir sikoyo mabe yango ekoti ndenge mabe ekoti leki alandi na nsima ya mobali oyo aza mpe na baleki misato me oyo aza na nsima na ye oyo tolobaka na monoko ya mboka na biso leki oyo natikela libeli abandi kobima na mwana ya grande sœur na ye fille na ye ya 18 ans bayi mboka boyoka degré ya lika nalobaka na bino chaque fois na kati Ediba TV awa toyaka koteya toyaka kolakisa lewe oyo moto akoki kotambola bino baparent oyo bomesa na systeme ya kobima journée mobimba bando okende koluka bombongo kotika bana ya basi na bafrère na bino na tia na ndako olobi te aza na bandoko na ye comment il peut être avec ses oncles mais baoncle bako se comporter mal na bana diable azalaka mosika te diable azali partout oyo pai wapi mutu nyonso azali kosala ningele mpo soki osala ningele te okutana kaka na makambo masumu ebele na mokili ya tata nzambe bayi mboka tofungola misu mpona kopesa ampleur mpona koboya kopesa diable esika tokeba pote le temps est vraiment très très mauvais leki ya mobali oyo vuma aza na nsima ya kulutu aza kobokola bango abandi kotambola na mwana mpe asimbelaka mwana mbeli mpona koyebisa mwana ke soki omeki kaka kodevoile likambo oyo na bomi tokoyeba ngo awa basokaki boni yango na bana bino na kati ya chaîne oyo Ediba TV mwana mboka Kongo mpe
pe mwana Congo oyo ekambami na humble serviteur papa Edi Diba bokotaka mpona kozwa ba nouvelle pe ba message ebele oyo bino bokopartage bokopesa yango na bafamille mosusu po te bato bakoka koyeba ndenge nini bakoki kotambola na mokili oyo ya se. Tala mwana ya mwasi babanda kobima desela esi eumela ti la fille akokisi 18 ans esala bango déjà 5 ans basalaka na bango continuité wana eloko ebimisi makambo grossesse. Tout ce temps aza kozwa zemi te ere azwi zemi nde mama atimbeli aza na zemi mama tuni lakisanga kolo zemi mwana aza koloba te mwana kimi epai na biso mpo alandaka chaîne oyo Ediba TV mwana Congo pe Ediba TV mwana mboka Congo babengi munganga spirituel bango na mama mpo toluka ndenge nini tokoki kosunga mwana adévoile vérité mwana ye kobimisela biso vérité yo ozali kozela nini mpo te omema mpe vérité na yo na kati Ediba TV mpo tokotinda bato bakonseye bakozala bato bakoya bazuzi ndenge na ndenge mpo te bakoka kolakisa bino awa etambolaka boye awa etambolaka boye ezali pasi mingi mpe mawa soki oza na bana ya basi oyo basi bakoyeba mikolo sala lingele epai bandeko no mpe ya mibali bali et surtout soki basalaka eloko te sala lingele mokili ekomi na makambo ebele. Tozwa spot publicitaire oyo emongo tokota na mozindo oyo ya reste etikali. Allô? Allô, Masasi? Ya Masasi? Boni mama kuna na homme de veillard misunga. Naza déjà na misunga homme de veillard. Omoni tant maman afika église. Alors naoki bien te. Tant bazo sengo mbongo, yo tindi mbongo, bango balie basonge bakati basonge bamemeli ba dispensaire mike. Eza sunde ngona te mama. Mena poto na Kishasa la même chose. Et loko zo sepelisanga. Banda mama koma na misunga homme de veillard. Kotali mama. Oh mama zongi lokola bébé, bazo zo soya mama. Oh, mais là somoni mama, mama zongi chéni. Mama zolia 3 fois tongo medi popo ndeko nanga elo musu sepelisi ngai misunga homme de veillard oyebiba oyebike bana courant ezokata soki esalika manœuvre pano eyali tan bana lumière 24 heures sur 24 heures et puis connexion internet evanda et puis soki mama ayoki mal à l'aise ou bien mutu pasi nzoto edérange kaka na mutu na place alali wana afini bouton rouge docteur mbango aza na kati c'est pourquoi homme de veillard misunga eza na kati ya clinique misunga Doso futi mbongo nozo regrette te. awa lisusu bien yango ezali baminganga bazosala mama contrôle chaque semaine Mais azala kuna? abela te bazosala ezala En tout cas, ya Masasi emoneli penanga na pemi. Bana mama comme na homme de veillard misunga. Emoneli na misu te. Emonani bambongo na kopinda ya pon bana. C'est fini tout ça. Mokolia ngo lisusu te. Homme de veillard misunga. Ngana bango rendez-vous quand la fin du mois. Na pemi. Te non. Tika ya panda kuna lia tranquille. Apema. Ba médecin 24 heures sur 24 heures. A continuer kuna ngana lopesa ka mbongo na fin du mois. Yebisa bango na changer comme on a commis les petits misunga. Babe. Oui bayimboka botala sikoyo epai wapi makambo yango ezali kokende. Donc je vous dis chaque fois amenez vos problèmes, amenez vos histoires po te tokoka kolobelaka yango na kati ya chaîne oyo Ediba TV po te tokoka koteya moto tolakisa bayimboka lolenge nini bakoki kotambola na mokili ya Tata Nzambe. Ye sikoyo mwana mwasi ere amoni makambo eleki basalaka nde omoni sikoyo aye kose permettre mpo aya komema lisolo mpa mama na ye amanyola yango awa na kati ya chaîne ke mwana bebi na nzela ya petit frère na ye mpo mama ayebaki te na cadre ya kotuna mituna apesi biso responsabilité. C'est ça qu'on a fait. Donc awa solution ekozwa benga munganga spirituel okozala aki pe okozala kite na baproblème ebele oyo ederangeaka yo. Bayimboka
ezalaki mwa moke ya lisolo oyo namemeli bino na mokolo lelo mpona kolakisa ke sala ningele kotia bana na yo te epai moko na bafamille na yo ya mibali ou bien oui c'est tes frères parce que oyebi makanisi na bango te mosusu diabolo akoti mpo apesa mbuma ya mabe na famille sikoyo mwana wana akobotama mpo topesi mama conseil akoki kolongola mwana zembi te tanke chrétien sikoyo mwana akobotama akobenga noko wana nani lisolo moko mpe nauta kobeta babombaka bapre bane mwana ake kodécouvrir tata na ye na nzela ya mosala eske mwana wana azalaka kozala mwana beni to akozala mwana ya malédiction tokodécouvrir yango nyonso awa bayimboka bosabonaka massivement na kati ya chaîne na bino Ediba TV ekangami na mongama spirituel bokomantaka po te mbala nsima tokoka koyela bino susu le meilleur mpona mokolo lelo tosuki awa soki yesu masiya azongi te me na bosani kopesa bato nyonso mbote baoyo baza kosoutenir œuvre de dieu oyo nzambe alola apambola bino tellement ke boza ebele lelo na kokotanga bakombo nyonso te nzambe alola apambola abomba biso na makila ba yesu kristo tomonani mokolo alobi soki yesu masiya azongi te kabata mwana ya poto nyonso bana ya diaspora fini makambo ya kotindaka mbongo na bafamille po ete basombela biso balopango na nsima balia mbongo tolela na yango mama Clémence pe papa Jean-Pierre Kabamba basalela biso cité de la diaspora numéro 1 awa na RDC depuis 2019 na bongo mwana ya poto nyonso ya Canada ya France ya Belgique pe mokili mobimba na $3500 ya pamba oza na terrain ya 20/20 awa na cité de la diaspora okomikolo lopango ata soki $3500 eza ya kokoka te yaka na lombango po ete ezotekama pe ya crédit eza pe ya promotion sala na lombango benga biso na banimero oyo plus 181 75 66 46 76 plus 243 80 84 20 140 mpo na baterrain na biso eza ya kobangela te leta